Ça fait sur nos parties, voilà. Mais sache que ta petite soeur, ça rend à ta bongo. Il y a un qui n'a pas pardon, voilà, le bien à dire, mais quand vous avez une première partie. Puis tes amis, pour dire, moi j'étais dans ton groupe WhatsApp. Dans un groupe WhatsApp, les gens m'ont pas les wana. Tout qui est son groupe, à Ebinga Pia. Bana na yo wana ba juju wana na ba na la misusu wa Kongo e bongi ngai. Bango batina na kata live ya nene ya kufinga mishu na ba full compte. Ba audio na ngo pasina na kata kufa yo. Mama, je bana na ba takila na ba 3000 francs chaque fin du mois pour appeler yo et assister na ba tournage na yo. J'ai tout ça dans mon portable. Yes. Donc la folie que tu fais là, au sein wana badomo grand wana, besoin d'un projet, il y a des lamba ya mam. Il y a pas polo SD. Aussi l'invité na kata groupe WhatsApp. Aya pour inviter à toi idée, pape ta yo. Oui, ba projet mon ina. Tu veux ba t-shirt no bi ba wana te kamate. Parce que kana le lo kwa moyibi. Yo star mon bi mo na kata groupe WhatsApp et tu va fanatique baza. Bana na miki wana ba finga ba to ba yaka na mo kata groupe ko bi yo va dans le bailo te. Soit disant bazo c'est gabé passer mission à qui go jouer, ce qui est facile là. Façon pardon le fait bana mo kata mo façon to finga les kuna ba faux compte. Donc, va tu tout bébé, bomba ba audio tina ba na ba bolo ngai. Bana no na miki wana na bi na ba photo na ba onde ba ta bomba na mo ba ta tina te mais o tika ba mo ba kina ko finga mission. Mais tout le monde a kata groupe là. Est-ce que yo za na kata o za na programme yo tinyana mission bolo wa groupe o yo futa ke chaque fin du mois. Ata kuta ba nyongwa mishu. Ata ba nyongwa mishu. Je kada kuna impayable ba nyongwa pela kuta mishu tu va faire autant joie. Aba nyongwa mishu. Aba vile kino za mapala ya kulukana na privé. Oza o le kuta makati. Yo mo ko bina mtala kita usai sai. Mais ya pour mti ko bi la sai sai na matati. Ya pour mti. La vie na yo sai la ti la bola mti la sai sai le bola mti. Wana pe na pour mti. Mais mi te malabino ndi témoin. Yebi tindenge yo. Le yo au joie filmé, il y a des hyper wana. Moi ça no bando kanga malema, kaso bando linga kara a approcher yo. Depuis la sala qui passait là au fond son cœur avec quoi approcher yo. Mais il dit que film là tu vas bien kaya aux États-Unis. Aux États-Unis le film est sorti après Matanga ya Dadi. Combien de temps Matanga après Matanga Dadi film là et yo au Salama. Moi ça doit être bagage mais on comprend ça. Yo ni yo za mo kati na yo. Oyo esala ke ba fit depuis bino bolongwa chez nous on va vivre pour te mati pour te depuis bino pour te bolongwa depuis bino bolongwa mais to comme j'ai la photo beaucoup de tabou la makamo pour poser ma kota kata buzo na bino pour ba finga pour finga matuna pour bino ba buzo ba bino pour biso mo tila wana na za ba version makamna bino mais on continue. Toi, on focus pour tout faire la maximum promotion à tes mots. Bino na na tala bino te. Pour nous faire la makasi na osa na manager. Mais solité, nous on y a bimilo pe na caméra. On on le longa pour y venir na za kata groupe na yo. Anniversaire to pour ça na yo mo peti mo na bana wana. Ba bino ko ba sa lo anniversaire surprise mais za makambo yo mo tina ba basala. Na hivi sasa na kata groupe WhatsApp no dinana. WhatsApp o ba ndambo mo ka groupe na minene. Mais mukolo bokufa babenga mama olivite po bino bakonte eza ya kotonda bino basi ya mbongo botambolaka bovoyazaka mukolo bokufa bosenga lisungi ya mama olivite bibembela bino bomela bamoke te po bafamile na bino bakunda bino avec honneur kotika bambongo bamatanga na bino po soki lelo enemi wana lelo bokanta enemi lobi ye mutu abongo mpesa bakondiasa mbongo matanga na bino za soni na États-Unis yo mutu zana yo toyebi na bakotimi ka sibitima boyo kina kolamuka na pota ya baze oke osimisa mwana mwanza batutouche papa likambo nini oyo esilaka te ofomaki retour ya récompense po mopesa yo eza honneur oyo azosala yo
botika ya vanda Kenya. Koko matasi. Ça sert à rien kubenga na yo. Ok, mutazonga na hiyo na tournage azate. Bino kwa makasa ya ndara kuzuba na tele et puis après kuzuba kubenga na ba. Kubenga ti. Ana kwa na temukoza na pesa kwa na toka temukoza kwa mbele kuja sote. Pesa kuja sote matasi. Kunda masobe vitu vya baba kwa vitu vingi vitu basi ikolo. What's ese ba like? Baka nazo bako na mitema kwa bino bolibo botia bombo ile bani ba wote eta bibe na mama. Mungu kwa bino ti. Mungu bati. Magana kwa usala toyibi. Il y a plein de audios où cette femme toi le gars va ta kubimisa. Na ubino ba tete botindi la kai. Na ba tune ba pinga kai ba ife komo kutunga ai. Non pointe. Flashback na pizza. Bongo aussi. Gabe bande. Ok. Bongo gabe bande. Okolo meka lisusu. Yomo hilo olomo tina kiti. Okolo meka lisusu. Gabe bande. Ala biona dino kuna to esa zima tia mungu finga malanea kwa karambi. Boza ni kolo bino tutu bino batakufi sima boza ni kolo. Boza ni nani. Uye na balukutana sala. Ogodoga koloba nikola kuma mwana mwasi wana. Mama kamwede bile merci de fois on se limite ya kupima kwa koloba te. Sora masiala emroli mazana bazoluba. Nande kuna bango moko na bango azaka na groupe bablongo na groupe. Abimisi ba vérité. Banyali sara bino bande kulanga nona 9 jours eza mo. Mais jour moko eza Seigneur. Kozala Mbote bandem déjà été mafuta sikezalinga webino la grande dame avec un grand chèque na cadre actualité bande ko ba bolingo. Nzaba mona papa mbolelanga ebino les amis to bisa bino même dans la sottise même dans la bêtise on peut tirer instruction. C'est vrai to ebi rando ranking ya bata ba théâtre ezalaka nango déjà bandakala conseil pe ba yoka na bango te. Baza na kaka pona ko pelisaka moto ko boka pétrole na moto pela et ba kroni mama pe ko zwaka ba matière parce que bango na matière basara na raté. Boyebi ngaso ina es koloba seke ya koloba ezali. Boyebi je ne suis pas trop na mamba ba théâtre mais un moment soki concert opé ezali to ya rapeto loba. Na lobi avant nan to lobela likambo ba voice to ko yoka wana. En fait ça fait partie na yango. Vous savez, dans la vie, à un moment, il faut être intelligent. Mouto a maillé l'état zazoba. Toza batu toro beta mabaku, mais jamais mouto mo osa l'erreur moko. Osa la ngoka er nyonso. Tala, li kamuni ta kotonga kanaba, kotonga na ba téléphone. Plus grave, na groupe WhatsApp. Comment mouto osa zoba o permettre batu na kata groupe moko oyo créa. Boya botonga rabatu to bolobela bakomba batu mais attendez, vous croyez que lisolo ne ko bombama, mais il faut être bête bolimbi sangai na linga ko benga nia una kombo na ye na yebi batu bena commentaire non mama ba ko finga tete na o finga te omoni bible zo benga insensé. Lorsqu'une personne n'a pas la raison na mutu na yazo réfléchir te faut benga zoba à comprendre que non effectivement ou encore exactement ou ezaki buzoba alzonge la soute lobby na le bateki nga na parfait bande onanga toza bato soyons des gens na français ya kisasa soyons des gens groupe ya WhatsApp déjà ta baloba groupe to mona groupe bato musu bana bo bande côté boaka ba master or pire akufa pire akoma pirate pire makopa le bana o passer moi abongo na kopa mai a melayo un jour na kopo wana mama yo za na groupe na yo à WhatsApp ou encore créer groupe na yo ce que vous avez autant ba kombo bato a mal et vous croyez que érotique la secret bota la délit des arts bota ndenge capoter bota la ndenge makambo ko moyinda balobi okutu eze loko de premier soin ba voice ba enregistrer ba ko bimisa combien de camaraderie toyoka ki master ki copinage panzana likolo ba enregistrement Mike taba uti ko bimisa ma ya miso on dirait bébé tata mokolo likolo mamba ba enregistrement ka bande ona ngai to beta pe ba mabaku
même moi qui vous parle tozwa mayele yango na profiter na peso pe conseil yo ozolanda yo ozuli bakwa olanda émission o sala très attention peut-être nzambe azo interpeller yo oyebi eloko koya na nsima mikolo te yo kute na libakwa kolanda émission o oza conscient ke bozalaka na bavoice botindanaka ou encore osolaka bamasolo moko boye ya bato na masano moko bozala ne proche enregistrako pour ton information donc na opeso prophétie oui ndimela ngai na mikolo ezoya awa so okebi te eyindela yo nayebi makambo na oloba pendant que je parle nayebi nini na opressentir nini ematanga na motema nini ematanga na molimo ah oui awa esagi atoli kati na bonzambe do bonzambe ezali awa ti tolobaka bomoto ezalaka me bonzambe mpe esalaka oyo bakino babengaka biloko ya nzoto koma mutu okozwa riske otonga no mutu na groupe ya whatsapp botala neti makambo ebimi bina nalobi azokende koreklame badroit d'auteur ya bafilme oyo ye asala na sb mais il faut être nayebi te oyo faut tolukela yango kombo mosusu balobi oyo émission moko nalandaki ya hier oyo totieli bino ka ndambo si tout va bien peut-être soki ekosenga to continue yango peut-être otiela bino ba émission wana balobi ke sila bandofutaka bango andofutaka bango te ntango banda koya kosala baémission andopesa bango bambongo bakoka na cadre kaka ya ndeko andopesa bango bafanta mama yo oye kosala émission na sb bapesi yo $10 ya solo wana nalobi te bondozwa bamillion sikoyo nalobi tout ce temps vous étiez où tout ce temps vous étiez où mpo lelo balobi bakoke porter sur la plainte bakokende porter sur la plainte fa futa bango bambongo na bango ya bafilme basala baoréclame badroit d'auteur ya bafilme mais faut boyoka soni faut vraiment boyoka soni mais moi à votre place j'aurais honte na ndenge vraiment ya série na ndenge ya blague te to ya bilobela te to tolobaka mpo eza émission na oyoka soni nakoyoka soni Dinana, personnellement, c'est une dame que moi j'aime et que je respecte. Oui, à ça la paix moussala nae, malgré azaneti, azo pelaneti ici la te, neti belle vite, mais néanmoins, côté la place dinana outi parce que là on y a toujours une bandeli. Tant SB bandara sika dinana zala yete azali na chaîne te. Abanda roya ndenge zala kaka et puis après li kanisipe komi parce que ba muto so kama ele pas muto te. Nande pe tokomomona pe na musika pe ndeko pe ça va quand même pas mal. Surtout que nzamba pambola ya za na ba beauté na ba jolibilité, ba douceur, ya on ba benga ke dinana la douce. Mama, ozana ba donné o to benga na lingala. Ozana ba benga ngonene. Ba potentiel. Ma chérie, concentre-toi sur ta vie. Oh babilo bo penda bato mangala balobaka ke non et sopio et pourtant comme on a musika dina na ça va nga liboso tango ezali kaka si la belle vie moi je croyais peut-être que non et aux anneaux silencieux aux joueurs na sagesse ndenge ezala kaka parce que kama bango ndenge ezala système ntondo amuta buzoba boye vraiment pourquoi on okota na salité boye pourquoi on okota na salité boye pourtant mon là tu es une femme de valeur babilo boye si ça ba crédibilité nesi nga personnellement na baye fort dina na la douce vraiment yo to mona na ba douceur ba jolibilité quand nous ala no za na bien ba mamba bo mamba soni do yo potonga no sila bisalo otonga no sila et puis babilo on est tué penser so bima o ya réclamer so ba droit d'auteur ba filmer na ba voice ya ba matongi les ki na yo so ki nini so mama vraiment bino atozala mo ba valeur na yo mo ba respect no ba pesa ko bozako okeka ko simba salité congolais respectez bande na yo so garder bande garder bande na yo tu te débrouilles pas mal en fait dans ce que tu fais tu te retrouves aussi attention aux alors la silate mais ngana kamwa ke vraiment na profiter na pesa conseil likambo na lobango tout le temps na ozongela ngo susu ndeko mwasi ndeko mobali succès ezala amanda omoni mutu moko aoreni aodondo aochamwe c'est pour un temps attention kozwa 20 ans c'est pour un temps mobutu asala combien d'années na pouvoir lelo mobutu ana bomoi kabila asala combien d'années na pouvoir lelo kabila azali
lelo sila odondo parce que ça moment na ye nzambe asalaka ndenge wana c'est Dieu eza makambo ya nzambe tokochanger yango te. Les amis, dans 20 ans 30 ans tam soto olobela souci la te na masola peut-être na moment na akoma netso pe ministre. Oui, parce que bagaz ici la za nango pour votre information. Et parce que maman ezalaka ndenge wana te ba Jean-Marie Lukula si bango wana tika po ba wenge yemba bango notion mona mutu eza nango te. Lelo oyo azo travailler na gouvernement aolia bambongo belé ya eloko te kapo azali na kombo Jean-Marie Lukula si. Bino mokanti si la ndenge azana azape instruite. Lelo oyo si la dans 5-10 ans a posé candidature na députation bon nimela ngai a gagné. Pourquoi? À cause à combo. Et a gagné. Nga poka to sola na mamster na nga pendana bana kotie ba chuke moko parce que nzamba salanga mongolu wana na zanado en sagesse. So ligné vraiment na koma conseiller na yo ndimelanga o sepela. Surtout so amutu moko boye wana ba grâce ba dom batala wana mamongo sala ro bat balinga ba apprécier ka. Appelle-moi, je vais t'orienter. Na mongolu muko nzamba sali biso. Nga so ki un jour nzamba permettre na kuta na sila ta na miso to un jour quand ndenge ezala ke non numéro na ye to solo la rapé a osepela na makasi. Si la ndenge azawana. So muto otindela ta émission en passant ta mususu conseil ko apprécier ngo. Dans 5 ans awa, dans 10 ans, masolongo parce que eloko nyonso za na ngonga na yango. Vi na ye mobimba osala ka théâtre te. C'est vrai, ezali likabo ezali loko asala, ezali loko asepela ko sala. Mais dans 5 à 10 ans, il peut se retrouver faire autre chose. Normalement, ils allaient à peine dans la vie. Si la Bissalo, le loso a posé candidature dans la députation à gagner. Si là, Anna grâce, Anna combo, Aza instruite, ba voter belé, ba coupe ba monde entier ba voter. Si la Bissalo a gagné. Donc ce qui veut dire, à quoi shifter un jour, Aza sous la mambate être traité. Topé peut-être neto lo belé lelo et Kiti Mouke à se retrouver ailleurs na moment on a continuer peut-être continuer et na batum soupe o baroya auto banda pe lobela bango to ebite na moment ne rozala nani muto na minute ta musupa ayebani ne nanu te mamango za bongo mais bambiaka bazana pe babeti ba 20 ans bijou la reine betara to sur 29 ans carrière sur 28 ans gaz pe ezala nango te parce que lo nyoso babota manango ba étoile ezala rebelle likolo mais ba étoile nyoso ngenga ndenge morote même Bible elo bango vous comprenez yango bo mona ebele bazana bambiaka mais elo eza nango te ebele pe basali ba chaîne mais elo eza nango te donc c'est comme ça na bandeko lo ba succès ezala mandat si là au sala ye mandat pendant un certain temps ndenge nzamba bongisi lango et puis lobby au se retrouver peut-être na mara mususu e comme peut-être mutu mususu ndeko mosi ndeko mobali soko moni mutu aso pela pambola nzambe. Pourquoi? Parce que ton tour viendra aussi. Si au moni soki au apprécier, au féliciter, au encourager, au beti maboko, au kumisi, l'obitan ou yopeza tour na yo, batu ba osalope ka bongo, bien que ba jaloux bazanga na bango te. Mais soki na place peut-être au sepela na likabo to gloire à moninga, to élévation moninga yo zoka motema mabe, yo zoka motema pasi, ndeko mwasi ndeko mobali ndimelanga o matakate. Attention okozwa moi ngenge moi muke mais oke musika te. Pourquoi? Parce que Nzambe a soutenaka jamais batu oyo ba soutenaka baninga te. Bible eloba, tu seras mesuré par la mesure dont tu mesures. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui arrose sera arrosé. En fait, ezala bongo o nyonso yo sala ya onde rozongela yo mukile ezala bongo. Yango na kamora bato ba jalousera baninga. En fait, c'est normal parce que bana nzambe bazala bana satana pe bazala ya likambo semence ce qu'on a conseil na opeso ndeko nanga sala effort so moni ko karaté so moni mutu neti mutu mo zala na epembi ni o sentir que no mutu wana on dirait moi a osala tout moi ko lekayo tala konyo ko manote e ko sala o pasi pota mususu yo no community yete mais kumisa nzambe kumisa nzambe parce que ton tour viendra sambela nzambe nzambe nengo sali cuisine yannick salanga pe grâce ndenga hotela mabongo ngape na telama monga na sambela pe bongo nzambe chena ngana na visibilité penza te ta baninge bele ba na sima na ngai ba leki ngai mususu to bandi na bango elongo ba leki nga misupe ba ya après nga me ba leki nga salanga pe grâce ndengo sali bango enfin que lobby
nga pe na ko mosaba vineti bango baka ya ba mois te posa mois 1 cas ta musu fozela 2 semaines ta musu fozela 1 mois exactement et osalo pasi chaîne yango emata nango te mais ok jalousie moninga po chaîne nezomata ebele tomona yango na uta koloba ngo na émission utoleka mais ebele na ba youtuber bato aketo na ndenge kosakana te na ndenge kosakana te na ndenge kosaka kongola ya bongo yaya na vie yekola kosepela na lipamboli ya moninga parce que yo mpe ntango ya yo ekoya bakosepela mpe na yo mais soki ozaka wana oyoka motema mabe ofina ozongisa bosala boye ndimelanga yaya ndimelanga okendaka mosika te succès ezala manda epesameli sila lelo tokumisa nzambe pour sa vie oui c'est ça ya moke oyo nazali nango vraiment besoin koloba na émission bato nde nini vraiment bato soni boye en plus vous vous débrouillez pas mal bon bato mosusu kutu okeno eloko eza te yakendaka kojouer na chaîne ya mutu po azwa mwa $10 fois ke jouer na chaîne ya mutu do ye moko po ameka azobata kobandela wapi ata litosi oyo matosi kutu te me litosi ya pambo anango te chombo ya bien anango te na obanda nde nini me yo ozwi mongolu mwa matériel ezali mwa bato bayaka mpe oreyunisaka na fe ya mwa mpe na ndenge mpe ezokendele nango pas mal okapeta mosu mpe mwa 1000 emonanaka me lokolo otala obeta bacalcule 100 na moins d'une semaine seke sila mpenza bimaka na ba 10 000 eswa yo po yo oza na 1000 ye azozwa 10 000 me atande avant ye mpe akoma na 10 000 wana akuta mpe na 1000 eloko ozobosana nde eloko bato ebele mpe bayebaka te omoni eloko nyonso oyo eyaka monene ebandaka mokie. Tu ne peux pas devenir grand sans commencer par petit, c'est pratiquement impossible. Il faut bananase. Okoki jamais komata likolo sans kobananase. Non, bauta liboso na se. Sko batu ole baluka ba comprendre ba loi et nature, comment mambo tambolaka, comment on s'adapte, comment on, malheureusement Kongola zanaka ko jalouser, ko tonga, ko loba mabe, ko sala mabe, ya moni bobonga te. Ta muto abongi azwi akeya mati bokomi ko tonga. Bozo ndeye ba pano mituke ko leka bino bozo kotika la sika mako. Congolais bo changer te ya mami ngeza pasi ndeko mwasi ndeko mobali. Si c'est ton cas on a conseillé bon la motema parce que muta changer la mité mes nzambe. Peut-être ko karaté yo so monika neti il faut ka o fingo lo ba mabozo mso bo sala bo ka motema mabe. Bondela nzamba sunga yo akangola na molimo wana. Boniki ndoki boye. Boniki ndoki boye. Oulala. Que Dieu vous bénisse, la grande dame avec un grand G. Nakata tolikat na bonzamenza mama papa mbolela ngai bino de bonnes choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soki za imba no liboso, moi libone, moi linzake sala bien. Baba Cook bo soutena ngate Baba Cook. Ngape nazala Baba Cook te. Malgré la côte à émission à Mam si Mikonion sauté mais dans le bel Mam si j'aime si là c'est pas un péché aimer une personne soutenir une personne. Ah oui. Mais Baba Cook bo ya raté son a salé émission en si lelo et kamusa nga okara sans vie. Mais babisika musuka Baba Cook bo pesa baninga masolo bo pesa nga pe masolo ko Baba Cook bo partager et ça la bien ma casse. Moi comment, moi like. Et nzama mona bino pambola bino quand moi na bonino mbala sima de bonnes choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Et banolo ba mama Congo. Mama Congo me manque. Mama Congo de Italie na outil de l'émission na bise na boaki na suka. Bye. Merci à plus, au revoir.